Weekend oyo Basolo ezali kobanda déjà na ngambu ya Ligue nationale de football. Bosimba ke ba état-major ya l'équipe nyonso ezali déjà ya koningana moto ezali kopela pambate lancement ya saison sportive 2020-2021 et si esalemaki epai ya ba autorité depuis mokolo ya mercredi 30 septembre ngala kaka etikali mokolo ya vendredi ba hostilité ekofungwa makuna na ngambu ya FC Renaissance na stade de Martyrs de la Pentecôte akoyamba bongo AS Maniema Union ya ville ya Kindu bongo mokolo ya samedi ekozala ngala ya Daring Club Motema Pembe koyamba Racing Club Kinshasa toujours na stade de Martyrs de la Pentecôte bosimba ke mauvaise nouvelle na ngambu ya DSMP ezali bongo sanction oyo FIFA auti ko infliger ye bako transférer joueur te bako somba pe joueur te sur le plan national même sur le plan international wana ezali sanction ekweli DSMP lokola kake pona litige bazalaki na yango elongo na ba joueur misusu oyo balekaka na Daring Club Motema Pembe ekosenga na ba dirigeant ya DSMP bafuta nyongo oyo po FIFA pe alongola ba sanction oyo ekweli bango tuibite soki DSMP akwantame championnat na moral nini bongo mokolo ya dimanche ekozala ngala ya ASV Club mutumu kwa Bunzombo le soir koyamba équipe ya Academy Club Rangers ya ville ya Kinshasa nyonso ko beta na stade de Martyrs V Club oyo asali recrutement de rêve ba fanatique bazali kozela ebele par rapport ya ba nouvelle recrue na bango na ville ya Lubumbashi mokolo ya samedi 3 octobre ekozala bongo match entre Lubumbashi Sport na équipe ya Saint-Éloi Lupopo na stade Frédéric Kibasa Maliba.